Mama violence etalingati. Na lobby Mr. Mukuna. Ya tete chape. Mr. Mukuna. Na kebisa ki Kabila ndenge yo lobby. Lelo na buna somye li. Yo, on a plus de danger que Kabila. Moko. Atika wi maboko eya esala musala na mon équipe. Dango fort soldat. Atike équipe bon situé pasteur mutana Bible. So atiki to s'en charger na ye. Donc on s'en charger. Problème ils ont les gars la carte à Renaissance vraiment. Bon, tu es comme pasteur, un pasteur. Soi-disant. Et fait qu'ils sont une habitude sur casa pasteur. Mama violence etalingati. Na lobby Mr. Mukuna. Ya tete chape. Mr. Mukuna. Na kebisa ki Kabila ndenge yo lobby. Lelo na buna somye li. Yo, on a plus de danger que Kabila. Parce que des mandats na esili. Yo bengana ki Kabila. Biso beto bengani yo. Biso to boyi yo te papa. Yo zo bate muninga lo baki azana 15 inspection te yo baki ngamuko lubuku moko. Lubuku moko ngo yo sali ni. Mbongo na yo to sali seki biso ekoki. Ndeko biso bana fibo on a trop tokotika pété. On est des intellectuels, on est pas de fous. Mukuna dit qu'il avait démissionné. Mais à notre grande surprise, Toyoki Geno a zongué l'équipe. Souvenez-vous, en 2015-2017, on a l'équipe et dans le conseil d'administration. Après, il y a le conseil d'administration et dans la 4 équipes. Après, il y a on a démissionné, on a zongué la 4 conseil d'administration. Puis nous, on a wapi, conseil d'administration, déposer la lettre. On dépose la lettre. Il devait aller déposer la lettre par Papa Tambo, avant la GP, par cofondateur, Banana Pisso, Papa Kazadi, Papa Nicolas Kazadi à Koufa. Il fallait qu'il nous retire la lettre. Aïe, nous sommes une équipe comme société. Est-ce que nous sommes une équipe comme société sans qu'il y ait des appels d'offres? Est-ce que ça va? Il faut d'abord qu'il y ait des appels d'offres. Après appel d'offres, on a tout le corps, tout le monde. Trésor Mukuna. Est-ce que Batoire va partenaire à la naissance? Est-ce que continue dans la statue à l'objet et compte mais il y a un conservateur qui dans la statue. Mukuna soka ligne ordre. Atike qui sont la ligne des ordres. Donc qui n'est pas naïe. Il y a zolo barono na bangi et Kabila na bangi était Chada na bangi bamoté. Bangi bamoté parce que biso population congolaise to ça na bamoté. Mais la minute c'est que dans le pouvoir après c'était que ça union sacrée et tokubanga te. Mutokubanga sa molinga.
ça ne va pas. On comprend qu'avancement l'équipe est ça pour moi, j'espère. C'est qu'à dire carrément dans Mukuna. Mukuna a beaucoup travaillé pour l'équipe Nabiso. Biso va supporter. J'espère RDC Banda Congo. Pour le moment, Fatih Félix Tshisekedi Béton a 5e président. C'est-à-dire, pourquoi Renaissance est continuer à la éternellement? Renaissance est seulement à la président. Tanaye et Koki Moutou, Benga qui est Aya Benga va supporter dans une commission a démissionné à Zate. C'est lui-même. Wana yo mutu olobi pe bino ba journaliste songi na bino pe yango wana ngamu na bino ba journaliste ngambo na bino pe ba journaliste bozalaka na mwa songi moko botiaka oyo boza kotia wana eza mwa mungu boza konekisa likolo ya biloko mukuna atika pe kosakampare jamais na équipe oyo pe akotika kosakampare na yango te stati na biso epesi likisa na yango ke équipe oyo ezali ya basupporter ezali na bacofondateur na biso bazali misato mukuna musanganya Eroge Ntingi bango wana bazali bacofondateur soki ya moni ke ça ne va pas akobenga basupporter bafana ndenge jour badémissionnaka bafanda ba présenter bila o idée oyo ya nango ya société soki biso tokosepela tomoni ke oui tokende totali ndenge ndeka uti koloba awa appel d'offre eza ya combien il faut présenter yango te ayembala moko ke équipe e komani ya moni Renaissance lokola soyo ya tiaki na nini atibola soyo ya tiaki moni ngata na komani atiaki soyi yo yebiko atiaki soyi ere violaki tibola ngana zala na hotel area de la qui a nini na bileri atiaki soyi na mona vidéo te na mona vidéo te tala ngai bien atiaki soyi Renaissance eza soyi te oyo atiaki patibola oyo soyi te papa yebi mwana football donc elle est ingratitude biso peto l'accès qui osamba déjà tokosamba biso bien bandeko tuba on traitera biso tanga te mukuna zo biso comme so ndire bato moko boto uta place moto mamba lo futi mukuna ozaki décision de démissionner yo moko moto atinda ki azate yaya to senga di merci ngala mutu na kina ya mukuna jour abima à prison na longwanda kuna na ko ya mukuna jour abima innocente jour violent to ya to soutenir aye pourquoi po abima apesa biso document ya équipe vone no biso tona koposa voilà la posa de grâce à la prison pour so raison pour cela ngati mukolo la robima na pesa ndo ba document yango to ba ka violaki merci na osala pour la Renaissance na bandeli yango oza mutu fotika Renaissance na honneur to sisi match to gagner vite to gagner imana to landio na ndako to yembeli yo lo biso tona koposa mais soko zo continuer ko lobake bato ba oboya yo baza bato FCC to zo sa dosa Kabila obenga Kabila mwana Kabila le père te wana na dossier oyeba ngo très bien Kabila na posano so Kabila boya ko takio pour supporter Renaissance dans la sima mukuna oyo mukuna wa muta ko livrame o mondo ozawa o mato kitalelo na bandal benga tous les jeep yo yebi ya FARDC ya la police ya muwa oya tinanda oya ona biso baza vraiment la kanda makasi ba osona mona ba supporter sa Renaissance ba attaquer mukuna ba attaquer boy pour pas faire tout ba bomba la kata mutema ka viola ka na bon zaki mamba pas déjà normal président no côté les caramelo mukuna ningo kama pete na peso conseil ça fait comme concours ma maîtrise au pasteur c'est bon problème c'est quoi asa pasteur c'est là na lo bana problème c'est quoi problème to ça na to ça na pasteur te asa briguer la mbujimai c'est là na lo bana problème briguer la mbujimai to ça na ngo awa e mamba ki pasteur te e mamba ya limité problème to ça na ngo e problème équipe mukuna tango a démissionné na Renaissance mutatinda azate muta forcer azate tango azo démissionné est-ce que moi va supporter ba salarati pas démissionner mais des fois ce qui problème na Renaissance mukuna benga biso auto solana to yebisi auto sana ngo posa ya yebisi biso oya
aza nango posa toyokani mais ye azo démissionner ayebisi biso loko te abengisi biso loko te ye mo moto akopike makambo ye mo adémissionner abi napesi président sectionnaire makambo asala élection nga na démissionner mais ti lelo tozomona alongoli biso basupporter na équipe est-ce que ezalaka alongoli basupporter na équipe Monsieur journaliste, Bobengera biso Moïse Katumbi, Bobengera biso nani tango fort ayebisa ye eloni elobaka basupporter ayebelo babenga basupporter namona patale ayebelo babenga basupporter joueur oyeba mambo babenga basupporter daoyeba mais biso est-ce que oyebi ke bamete Claude bakufa mpo na renaissance basupporter bakufa mpo na renaissance mete Claude oyo baumbo akufa mpo na renaissance asoki sobe makila esopana mpo na renaissance mais soki atie teti akoyeba c'est bon merci ça va ndeko baolonga toujours ndeko odecevoir biso mbeli oyo bane kokatela baninga yo moko kaka obengana barum yo bengana raba obengana bamusambani yo bengana soki joueur adéclaré mbongo na ye oye okotisa fabula joueur ana boye tobengani ye ekomi tourne loko simbi pa biso basupporter tolansoke équipe eza ya biso en plus toyebisi yo boye banda lelo yebake soki yo oboyi kotika renaissance opération buka aseka kosalama opération buka aseka bango bayebisa pasera bango atika équipe. C'est bon, merci beaucoup. Ouais. Mais c'est Moukouna, c'est pas un pasteur, c'est pas un évêque. Pour un évêque, il est pasteur, il y a des choses différentes. Il faut avoir un comportement digne pour la passer dans sa vie. Mais il y a sa dignité. La Bible a déclaré irréprochable. Même toi, division pour bien régner. Akabona batunia so abisi baninga mabe o abana ba kipi wa bi mamtu malamu wa contrôler nyoso yeboko alia il est temps Moukouna tika équipe soki atiki équipe te donc banda ko keneti na ACK donc keneti na ACK atiki équipe atabe pendant 6 ans a échoué il a joué comme Joseph Kabila atiki équipe Moukouna za pasteur et le conseil on a fait ça Alléluia, amen,
ngai naza parmi basupporter tosala renaissance naza parmi badécision ya kosala renaissance naza parmi basupporter oyo bakangama nakalifungula général tango fomu ya bimisa biso donc tosalaki renaissance tosala wana bisikende ya mégestion oyo ezalaki na dsmp toye tosali renaissance po tosala entreprise ezalaki tozalaki matiti mabe toyo osomba géographie tosali fusion ya des équipes wana esali renaissance na statut ya renaissance eza nini statut ya renaissance ya biso basupporter toza na trois cofondateur eza monsieur Tindi eza monsieur Musangani eza monsieur alors tant topesi équipe totalaki mutu nini totalaki mutu akoki kodiriger renaissance totala ndenge tobimaki banda kotia biso bakala ebele banda kotia biso bakala ebele yango totiaki président moko akozala facilité ya komanipule tozwaki totiaki évêque kasi wana po amema biso na société alors tant tosala équipe tokomi kotravaille équipe po ekoma société akoma mema biso na gauche droite gauche droite gauche droite alors nesi tolingaki ye nyonso tu biso banyoto anda kosala tonopesaka confiance alors eloko ye osala ntango aye okota prison ntango abimi azali ti na mbongo te ifo koloba clair ayila ti na mbongo ya oligere renaissance te abengi biso basupporter epa na ye kuna alobi kende nakokoka ti oligere renaissance te alors napesi bino équipe na bino adémissionné officiellement malgré to ezalaki par recruté verbalement adémissionné biso basupporter tozwi équipe tobeti 4 match konifue 4 match omoni équipe netebekaki alors ntango ye moko amoni kende nesi akaza si natiki renaissance okoya kobondela ye ndenge cimanga asalaki na début yo wana nanuyana comme ça ti toluka président mosusu aya siko biso toprendre acte tolobi ke toorganize makambo président mosusu aya calendrier élection mpe ese ebimaki ke ekobanda boyeboyeboyeboy subitement kamonika boye mokuna aye ebengisi bajournaliste non équipe ekomi société grande commission ekwei cns eza susu te ndenge aza boye nga moko naza pca eske ye moko toproclame déjà ke atie mbongo ebele sikoyo bato mosusu asotoproclame ke atie mbongo ebele atotoproclame ke akomi pca eza sorcellerie ye moko komi pca donc akangi déjà porte ke bato mosusu bakota mbongo te eza kindoki toyebisi ye achoisir entre honneur na humiliation atika renaissance par exemple mosusu aya soki atiki renaissance te biso basupporters tokopoursuivre ye ina suka renaissance oyo eza lokola renaissance oyo buzo bazosala eza lokola azocrache sur bato bakufa soki soki atiki renaissance te tokoma barabe tokolata bagrenade toke kobombarde na ye atatabalina basoda bakoboma baeakotika biso to bamete tofutamaka te eza bapesi bakote babar de fe bakota sowana baderbi bavitaima tofutamaka te lelo biso même orai na basupporter bamete na basupporter même orai soki aza ebile aseka merci bino boyoki basupporter ça aseka na bata ya aseka basupporter ya renaissance koko très fâché balobi non jamais balingi komona avec mokula te na aseka bamisu balobi yo aviola na pose bango baquestion ka bino mokolobaki ke aviolaka te bakosele babi non bakotelaki eka balaki président na bango balingi na bango suye te donc bana pression mpena évolution équipe na bango comme il faut bato bana susi équipe oye foza bato balingi pene équipe na sa moi boye mutalongwe ndako na ye awa balingi équipe na bango meseki kuna so oyokaka dégage naeletinganga nazokula me nabandisi moto na ye na telemia me ero oyo soki bolingo équipe te peut-être ero nakozala na mema nabandisi moto nazona ye mpona ofanda boro joueur afika soir
Makambongo, nous jouons un témoin pour les 2000 francs. Il est mis. Tout le monde est mis pour le petit backup, un peu la Sony. C'est-à-dire qu'il y a collé la buissoire, là, nous avons collé le fameux Cameroun. Pour te souffrir ma casse, je suis là, ça a un salaire qui est. Genre, ça, il n'a rien pour eux. 2016 pour acquérir. Je suis en Tambola. Je suis en genre en moto. Nous avons là. On a le Cassoni, on a pas mon colo. Mais c'est là où on a besoin d'avatar. Ah, donc on a gagné. On a gagné Cassoni. On a gagné Cassoni. Papa, tu es là. On se trouve ici pour faire boy Makambona. Toya, tous ensemble, tout bien. Ah, il y a des l'équipe. Nous sommes supporters à Tono. Tosomba maputa na freelance. Tosomba Varese. Alobia. Kunaya bikia loboko moko. Atika wi maboko eya esala musala na mon équipe. Dango fort soldat. Atike équipe bon situé pasteur mutana Bible. So atiki to charger na ye. To charger na ye. Elo mo biso to lobaki. Aye baka ke supporter sa Renaissance azangi sikate partout ozali. Elo mo oui ça qui biso passe to lobaki na biso. Soba boyi acha aba notama na chambre de combat. Et pas na biso elo ko bengi. Notama na chambre de combat wana garanti déjà ni. Il faut mon kuna ayebake équipe oyo bandaki na yete muta créer Renaissance est botami na fusion ya Matiti Mabe na Jogari. Matiti Mabe eza équipe ya Musangani ya salaki yango. Et pas bato oyo bandaki ko sepela na yemi. Tala mutuloka Musangana ndimaki ko boma équipe na ye. Baye ko tsambo ba sombi Jogari. Ko la sala ko fusion et boti ko ba Renaissance. Wana il faut ayeba historique. Bato yo nyonso ba contribuer pour Renaissance de l'homme et ça les ba mo musika be bana mambo. Aloba obiso to koloma. Na pola lelo. Il faut y avoir statut de l'obité. Avant ya kosala équipe comme la société, il faut qu'on compléter assemblée. Il y a d'abord assemblée générale. Il y a d'abord ya tibolo wa sarane ki ozali bolo tibolo te. O ba te tizebi. Tibolo na sarane. Acha pembango ya somba jogarité. Acha mongo somba jogarité. Papa, tiko acha mongo somba jogarité. Koulibaly o Tiber, Vanderlei o abukan mkongo ya bazami. Na Portugal bazobeta. Avec cet joueur o ya somba ta moto a pamba. Atike la biso équipe na ngo sans supporter. Remercier na nyonso sala Renaissance équipe lobeta le roi RCK. To ezala ke équipe opoza le roi be équipe minene. To saki te le roi na objectif à RCK to ranger Sony. To zala posa mambala te de atike la biso équipe oya koya asa makambo ba supporter ba na ngo posa to lingi sute. Si to le bio. Attention parce que toujours le Bible siège au Kito yeni bangonde baza bakolo ko yede biso ko baza ba fédération azomo da population belé bo équipe côté Sarambongo belé na championnat ko Renaissance c'est ça ba yede biso ba bisa mukuna atia démission na ene fait kofa poto mona ba candidat ba na Renaissance tout na Renaissance mona ba candidat ba ça to so pe équipe so pe ka sans mission équipe to pe ka ba métier ba ousien ba nini biso sala Renaissance pour tendre première ligne à fouille to beta coupe d'Afrique kuna lobby o soko boyi makambo na ye il faut daka muta Renaissance pardon alobi soko boyi makambo société il faut daka muta FCC abosani ke na 20 mai betse biso bote ko betela kabila maboko soki ezaki mpona ye te mukuna na 20 mai alobi ke soki to beta maboko po soki kabila soki intervention kabila te mais Renaissance elingi kufa kabila wana otambongo na Renaissance ba vivre mo le ka parce que les lois changé. Les lois ont changé. Renaissance compagnie familiale. Donc Renaissance c'est la supporters. Après Renaissance c'est qui nango. Nane to comme lelo. Eza lisusu te. Yo lingi Renaissance azongi c'est la biso yango. Biso no ba kolo Renaissance. Tozo équipe na biso to luka mutu no to pesa. Oya ko pesa ko songi c'est un player wana. Pasa na biso mukuna alongo apusa lisusu. La première équipe te.
Merci à vous tous pour la vérité universelle TV. Nous allons pas l'installer de Marseille pour faire réclamation. Donc moi j'ai rien à dire. J'ai dit encore merci à tout le monde pour la s'abonner vraiment. Merci à mon patron, mon vieux. Message mort, merci beaucoup. Message mort. Merci mort.